abengisaki Makoso, l'un des fondateurs abana ok, autaki poto ayaki. Tango aye abengaki ngato alaki na ye na hôtel Continental. Ayebisi ngai vieux alembi abenginga pour natikala na orchestre. Tonton Makoso autaki Paris aye pour atikala na orchestre. Ngana alaki te 33 benginga bi oh Jano. Yo lo bayi que vieux Makoso vieux papa Timora bengaki vieux Makoso pour atikala l'orchestre pour ya lembi. Mais awa atikala ngo manda chante. Oh kaki. Yemuka ebelo ka salaki. Abana ko apprécier manda chante mingi. Mais tango atikeli manda chante orchestre pe panzanaki ba miso zwana tout balongwaki ba mission bana OK ba ngena osala orchestre na bango OK Odemba. OK Odemba. Est-ce que famille ya ba musicien oyo ba fondateur ya bana OK ba yimaka te po izakana bango balobaka pour bango déjà ba sepelate na yebisi que na dernière interview na mona ya vieux Joski na Kin 24 je crois alobaki so bozo poser nga ba question bo poser OK Jazz bana OK te CPP TV officiel. Tout le bila l'isolo ya Papa Joski Tiamukuta. Oui. Avec qui? Avec Jano Nenzao, qui est notre invité sur ce plateau. Grand frère, je vous salue. Bonjour Steve. Jano Nenzao, comme vous êtes déjà. Donc, on est dans la la kaka. Obinganga aloleki. Yaka au gérer presse, na katia cabinet, na ministère de la culture et art. Et du coup, Kombo et Bimité, on est tous déçus. Bien que tu aies dit qu'il y a un ministère Wanate, mais tu aies dit qu'il Yonde, aux alaki élus, même venu au Kalongo, Beteli Masolo, Jean Goubal, tout là. Betaki, le solo ya yo. À la tête du ministère de la Culture et Art parce que vous connaissez beaucoup, tellement beaucoup. Oyebi ba passi, oyebi ba orientation, oyebi comment faire monter culture na biso. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on m'a contacté en tant qu'homme de culture, oui, journaliste culturel, scientifique de l'art. Mais les qui n'a évité bah contacter ngato solo là qui bah mon que n'a un profil et diriger ministère mais n'a évité et il est solo entre artistes journalistes homme de culture misusu na ba prof misusu mais na comprendre te ok, pour un respect à les téléspectateurs, oui, oui. Mais femme au bâtier, il y a une avocate à Zalina société civile, il y a défenseur défendre les droits il y a les femmes, il y a bana. En dehors de ça, on a évité. Peut-être dans le secteur culturel, dans Nord Kivu, pour na yoki ali muta Nord Kivu. Oui, aza mutu ya côté kuna. Mais suite nango zate. Mais suite zate. Mais ça le gouvernement total aye akuta na biso toko ka travailler ali mboka. Mboka ba kotika mutu moko te, il faut travailler na mutu tout. Ceux qui attendent men na yo, ceux qui attendent men na ye
envers yo pour une expertise aux gens travail. Oui, comme consultant, oui. Mais il y a un cabinet. Il y a un cabinet. Pour nani? Ah, nalinga souhaité to travail mingi. Balasuka travailler na Isdras Kambale. Nous avons beaucoup travaillé et puis Tokoka ko proposé 2 projets de loi qui ont été adoptés dans le Parlement et puis ratifiés dans l'UNESCO. C'est bon. Après, c'était quoi ces projets de loi? Le projet de loi sur la protection du patrimoine mondial, matériel et immatériel de la RDC. Ok. Actuellement, tous en a passé dans Mboka. Toti kokunda kombo ya munene ya musique na biso. Papa Joski qui a Mbukuta. Na minute to solo là, azana mabeli. Oyiba ki ebelo ba kota la biso ba mona kakaye. Mais yo yiba ki. Essaie un peu de nous parler de lui. Naïbité sur mon acquis dans RTNC, jour enterrement, il y a qui en direct. Il y a un randa qui est hommage. Il y a qui surpris, mamie il est là-bas, il faut Oloba. Ça c'est un témoignage. Il y a un témoignage pour rendre hommage. Mais il y a qui dimanche, mais samedi, tu as qui Moyembi Monen et Alexis Mayukuta, qui est effacé, mais à un Grand Calais, dans les années 60, à un OK Jazz, dans 74, 81, donc succès mingi, pour Kotaki, période Mona Bajoski. Donc on a samedi, paix à son âme, c'était un grand aussi. Vieux Joski, quand on a tonton, parce qu'il y a un cousin, il y a maman Kouloutunanga, Madame Sophie Kanza. Il y a qui moi c'est le comme ministre. Maman Sophie Kanza. En 1966. Alors carrière il y a tonton Joski, ngafana bien parce que tant moi toi qui meke, ce beau église boyé, maintenant tu as musique. Maintenant ba 10h on a ti ba midi, on to zomonaye. Tant on a continental, pour en Afrique en fiesta, ce qui ça na qui moké na éviter ce qui na dormona. Mais tant continental, na banaï ko vivre yé, ti ayo kota OK Jazz, na ébi carrière na molai. Semaine passée écoute Natala qui documentaire moko qui sur Papa Wemba, Arte et Salaki. Papa Wemba na Djengaka, espérant qu'il s'engani, ba koti na chez Bambin, na Bruxelles, ba yé ba yo kuta ba Joski qui aime beaucoup ta le vieux Manzenza Salamusala, aux autres Landenga Yalaki, Nabatu. Et puis, dernière fois, Tokutanaïde, tant qu'il faut décorer en 2018, à Nova en Afrique, à Palace, tout soleil peut moins mingi, tout soleil bien, mais à la qui faible. Pour la carrière, c'était un grand, une grande voix, une belle voix, un grand chanteur. Joski qui a beaucoup ta à sa l'épreuve il y a la carrière tant que déjà à côté quelque part il y a docteur Nico à imba nzembo na ye libusati qui sadi ndemwana ti le lozo zo ko mona mwana moka 19 ans zo yemba mais carrière na ye mobimba voix na ye joue rôle munene tant que na continental Maître Taureau à juillet na Continental, il avait 21 ans. Ndé à Salagi, Banzemboloko à Nako Bondela. Nako Bondela, oh Nako Bondela. Nako Kangamote Makaka Botovan. Donc il y a Nzembo etika là le classique. Parce que na moni compilation moko yuta makala mingité, ba tcheki Nzembo wana, c'est pas pour rien. Et puis il y a qui chance, na kati ya compilation sur la musique congolaise, batie Sadi. Et Nzembo na ye na Afrique Fiesta Sukisa, batie na Kobondela. Nzembo na ye na Continental, batie ki sou ba pensée. Nzembo na ye na OK Jazz. Et Ngola que c'était un grand compositeur, un grand auteur et un grand
musicien. Na parcours na ye asali banzemo mingi tanga bandaki na ok jazz asali ba kebana bisengambi ba pensée monjo soki ya lutumba te koya ya ye confusion na nango na mutu monjo et puis a continué di asali nostalgie tandi ayeko sala tokabola sentiment tandi susu na 1984 asalaki missile adieu je m'en vais au baimba na Franco. Donc après tant bakeba na ok ayeko sala mumuna tant bakeba na ok na ba papa Lutumba na papa na biso Ndombe Opetum et voilà. Pour bana ok fondateur nango vima ya Joski. Fondateur ya bana ok. Ezalaka Joski asangani na Pepe Ndombe na Makoso. Wana jour ango balongoli Maître Mabela avocat ya succession Luambo. Aye na télévision na RTNC pas manda chebwa abi lelo to longoli Simaro comme président ya bana ok. Tokotia président Moussousou Mikole Roya pour to continuer parce que gestion na ye tout le monde en clarté. Alors Joski Ndombe na Makoso tant baké na pourquoi avec un concert na Makusala papa Simora Zoloba balongolinga mais il fallait tout solo là na moka mettre Mabela aleki na TV ba alaki na l'impresario Mandienza Sala Musala alors ba vieux Joski ba non vieux biso ngai Joski Ndombe na Makoso to décider tout ça là orchestre na biso bana ok et puis nde basangisi bango nyoso nde bayalaki source nde zaki wana et tango na chez mama kusala na bon marché. Mais pourquoi kendaki poto astiki bana ok bon Joski na Makoso bayaki déçu na ko continuer na bana ok parce que bayaki na problème na kati. C'était quoi le problème en soi? Bon na petit to mikeleki ba mission ya suka ba tout les questions mona bana ok bi bolo belanga ok jazz bana ok bobo sana akoma ko loba un peu na kanda na émission ga lobaki orchestre wana to salaki yango to associé kulutu na biso Lutumba Simaro po yende ba visaki mais ba visaki biso nyonso to kokako ya la solidaire kaka na ye mais problème est ali vieux a comme ça que orchestre ya ye yango no moni ngai Joski na kendaki poto Makoso pe akei poto Ndombe atikalaki mais na suka pe babandaki koyoka na te na Ndombe bon wana ndenge ye alobaki papa Lutumba lisusu te moyen to tourne ya te mais to monaki vraiment que bato baki déçu pe bakendaki Ndombe pe azaza pe na biso pe lisusu te ce qui passe alaki pe alinga ko pesa biso version de fait na ye pe ndenge nini akabwana ki sadi orchestré baki orchestre bongo na vieux Simaro voilà mais pendant 2 ans baki son rapporté c'est qui m'a bizarre qui m'a cassé m'a bizarre qui profond oui baki na mabe na kati po ngana ko yiko lobate parce que na laki wana te na ali pe bango te moyen ko lobango moi ndambo yango na lobi na landaki vieux Joski ndenga lekaki na émission a expliquer nini ya kendaki poto Makoso pa ke poto batiki orchestre mais tant pe ba ke bana ok ba ke poto omoni ba vieux Diato
bah vieux Lokombe bango tout pe balongwaki na ba vieux Deka batika na bango na poto basali orchestre na bango balongwe bana ok donc makambo yalaki et puis moi motuna pe zali mais avant na tout na motuna yango sur la succession il y a bana ok et pas il y a Manda chante et loko yo nazaki na Marie-Paul je pense que binonyo sobozolanda boyokaki comment Marie-Paul a boyaki lisolo yango et papa Lutumba kendaki na ye et tout le bamingi te bola nana ndenge bakinois ba lelaki ya bango Josette awa na Kisasa. CPP TV officiel. Babo mangali kolona yo kolonga na kobela mama otangela nga kombo ya kombo Babo mangali kolona yo papa yo nabangili wa babo mangali kolona yo Monsieur Joseph Roger Lokalongofula pour son nom à l'occasion de ces derniers hommages. Merci qu'on puisse l'inviter à déposer sa... Il y a aussi Azali Kourou Nangai, Azali Bongo Yaya Nangai, parce que Ngai n'a découvert, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Dans Dengue à rendre visite, dans ma Kourou Nangai, où nous avons attaqué dans Zéla Nangai, le coup la feuille Diana, où Aïmaki et Parouchou, Nabalek, Naïmos, Nabaougou. C'est là où j'avais découvert Yajuski dans l'orchestre Rango, Bazaraki, dans Salassan, dans Zebounaïo. Mon kilié. Malheureusement, Zebounaïo, il m'a fait l'orchestre Rango, avec le Missabo, dans Continental. Et c'est parmi mes idoles, c'est parmi mes modèles, c'est parmi mes maîtres. Dans le salaire de musique. Naïko Koutana Naïde, Tamotobali Zaïko Sika, c'était en 1970, dans Oshui, et pas à Bakoulou, dans la Moussou, S15, Nazi Kondo, même le vieux cartouche, et à l'heure de moi, né à partir de Wana, Konangaï, Rêve Nangaï et Kokisabaki. CPP TV officiel. Vous venez de suivre la première partie de cet élément. Juste, tant que Bimisi Kornaye, Nakati a cinquantenaire. Bolandi, moi, témoignage. Bolandi, ambiance autour de Kawana. Cette fois-ci, nous allons parler avec Jeannot Nenzaou. Comment ça s'est dit et tout le monde l'a entendu.
Papa Djoski Kiambukuta était négligé avant sa mort. Est-il vrai? Est-ce que les enfants des Banaoke, les enfants des tout-puissants Oke Jazz et leurs enfants n'ont-ils pas eu l'idée de faire juste moins cotisation pour nous soutenir Papa Djoski Kiambukuta? Nenzao, Yajano. Et c'est solo. Bah, cotisaté, même l'État a participé. Oui, hein? Ah? Oui, tonton Djoski était négligé. Na bateau to yebaki que bakokai ko soutenir yena ba structure yo to yebaki. C'est que ça va rumeur te ça solo. Ya solo, mais alaki na un grand ami. Ami na yeba banda kala dans les années 70 Alita Chamala oyo atikaki était tina matanga tina hôpital na Ngaliema tina matanga tina retransmission en direct. Il y a la funéraille. Alita Chamala futa kimbongo na RTNC. C'est pas l'État me dit après ça qui dit. Alita Chamala a futa kimbongo. Mais qu'a fait l'État congolais? Kin 24 pays. Hein? Qu'est-ce que l'État congolais a fait? Rien. Pour na ah? Presque rien. Pour nos psycho. Presque rien. Parce qu'il fallait battre là droit d'auteur naïe. Parce que tu as confiné dans la là, fichier botala ba droit d'auteur naïe pour récupérer ta yango pour payer sa famille parce que ba batikali ba et en droit. Bon sokoda wana basala ini. Bon sokoda na ebité ba koka ko sala quelque chose parce que Nyo Kalongo a vraiment petit à jam qui a beaucoup de bando tambla bango 2. Tant biso ko la bando yaka bango 2. Mais na ebi vraiment apport na monter mais Nyo Kalongo ayala qui à tout moment wana na kaza basala qui quelque chose. Les équipes visibles, les équipes palpables. Peut-être parce que Kofi Olomide a y a une famille à Pessimbo. Lui au moins. Lui au moins. À donc reconnaître que c'est un artiste réglo. Djoski qui aime beaucoup a contribué à la carrière naïe. Ayaki na orchestre naïe, à Betty concert. Non, lui ça va. Thank you, Star Yambogoyo, patron de la musique congolaise. Voilà. Sikoyo. A Koufi, bon contribuer, mais bouillir n'a pas fleur. Et comment n'engana? N'importe quoi, n'engana. Au moins il lokola, ngai lokona bundelaka. Bison la presse écrite, peut travailler na audiovisuel, mais la presse écrite, il faut appeler ça la redevance sur le droit d'auteur. Il faut canaliser lokoana pour te dire redevance sur le droit d'auteur. Bino na audiovisuel, la presse audiovisuelle, il faut que je en tant que cinéaste dans le secteur à cinéma, mais tu as un droit d'auteur. Alors, on est dans le dossier Moussoussou. Tu as nano, makambo ya mineno et ça Sony. Sony namboka. Oui, namboka Sony. Batala ba bimisa mbongo pa ya mutu nini? Batala o nani to bimisa, misuku to bimisa loko te. Na yokaki kaka na ba couloir. Balobi famille bana oser la gouvernement. Basala quelque chose pour balayer ya na ndenge balela ba artiste no so minene. Gouvernement pelobi gouvernement selon ba rumeur na couloir wana ka ba rumeur. Gouvernement pelobi bozila si to aussi ça makamuna biso. Est-ce que c'est un solo? Oui, c'est ça qui dit gouvernement et bima. Mais famille est supportée qui était en bas de moins pression. Gouvernement na sur ministère ministre de la culture a gagné au Senga, babim sabon bongo. Ti ebimaki na ebi montante na ka chaka Congo lo ba merci pour na oyo ministère de la culture et sali. Ko yeso qui a saigné merci c'est que loko malongo ebimaki. Té ta onyo sote. A senga merci pour na vieux bolen na Joe Poster ba pesa $2500 $2500. Mais a senga merci. Djoski c'est un grand. Normalement, on les a
le papa Wemba. Il y a Sima ya Joski et puis carrière à Joski à côté à Luambo. Vous avez Passé. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a match. Maman Christine Mbala, papa bienvenue Chalina et Motema, il y a maman Brigitte Bangani, il y a Ngolu. Bozoyo Kamakamozo Kanamboka. Est-ce que bino pe ba diaspora beaucoup tizaki tambo yiki côté mbilinga zali qui sont ceux-là au ba misaki le quoi ba mito à train na matanga pour ça qui wana oui hein? Donc ngana lo ba Alita Chamala car Alita Chamala son ami a contribué mingi. Total ambition son nom et puis présidence Nandela ministère de la culture et art mais ba bimisa kimbongo mena ebité ceux qui a na échelle à nini ceux qui malgré ba négliger qui était en belaki mais ba ko kunda présidence mete ko kai ko salate to na il y a un ministère de la culture n'importe qui a ko dirigeant côté ba secret mingi makambo ya mingi toi na fond d'aide aux artistes et écrivains congolais face à Ek et Alaka Mbongo pays Alaka Mbongo Yalaka et même na bureau te son aleki déjà na ngwa mingi na santé moko au moins na zo et pas batia service spécialité mais il y a ministère de la culture na mona déjà fa na santé tam za zo tanga fa na santé déjà fondé. Et puis il faut tel budget ni va passer à ministère de la culture, il faut monter oya ebi que oyo valoir boyer, il faut budget et à la boyer. Bon tu ebi ndenge le gâté. Ba négliger le ministère de la culture, ministère de la culture et le ministère oyo enseigner et ça ko élever et ça ko cultiver et ça et ça distraire et ça me belé. Mais ba négliger yango. Mais budget n'a coûté 0,02%. Tant que le ministre Kambale, si on a comme 0,3% sur 2%. Budget ministère de la culture. Il a passé. Tout le monde a la musique. Même pas 1%. Tout le monde a la musique. Bana ok bayaki. Baninga ne bayaki bao bayali. Et que non, bana ok il y a Manda chante. Manda chante à laki. Après enterrement pe babeta qui na popo kabaka il est normal il est bien mais na lieu à deuil mutanda robeta et aki Eric Mpoyo moi na John Poyo yep nazala qui vraiment chaque jour azole la ma papa na ye basela qui pe hommage ya vieux Joski avant akufa vieux Joski à laki et puis Eric Mpoyo a la na moi na Joe Poster pe ba la na yé orchestre wana bazo rendre hommage na ba papa na bango après pe OK Jazz pe sala ki OK Jazz ko Amanda chante té wana bana OK bon OK Jazz na 1 2 3 et pas mongo ba sala ki ba beta ki pe en hommage ya Joski OK nazana mutuna moko mutuna yango et déranger ki mingi Marie-Paul choix où le papa Lutumba a salaki na orchestre au batikilaki na baninga na ye Yamanda chante. Est-ce que papa Lutumba zaki influencé pour na kotika bana oke orchestre ya ye na baninga na ye na mwana oyo abimi na famille wenge, c'est-à-dire auti na orchestre oyo aye ko konza na orchestre oyo asalaki yango na pression tout ezaki vraiment choix normal oyo eutaki vraiment au fond de lui. Est-ce que nakati ya bana oke wana bato confiance bazalaki te bon. To banana na première question asalaki yango na pression te
Il y a qui choix ya Papa Simaro Yemoko. Na orchestre plutôt il y a yina baninga na asali choix à léguer orchestre wana et pas ya musicien ou ya outil na clan mususu. Oui, il y a qui choix na Yemoko parce que 2 semaines avant à Bengisaki Makoso, l'un des fondateurs à Banaoke, a Outaki Poto Ayaki. Tango aye a Bengaki Ngato alaki na ye na hôtel Continental. Donc ça l'on pas Papa Lutumba 5 parcelles après. Mouchit. Na quoi na hôtel ya na coin. En fanda wana. Ayebisi ngai vieux Alembi a Benginga pour natika na orchestre. Tonton Makoso a Outaki Paris aye pour atika na orchestre. Après jour ango yaki na Hamilton hôtel Hamilton Emile Ngoyi Kasongo. Ngana la guité 33 benginga bi oh Jano. Yo lo bayi que vieux Makoso via Papa Simora Bengisa qui vieux Makoso pour attiquer l'orchestre pour y aller. Mais awa attiquer lango manda chante. Oh kaki. Et choix na ye après on a peine à tout na question te yemoka ebelo ka salaki abana ko apprécier manda chante mingi manda chante alors il y a la mingi pas viesti maro mais cause la mingi mais tango atikeli manda chante orchestre pe panzanaki ba miso zona tout balongwaki ba mission bana OK ba ngena osala orchestre na bango OK Odemba. OK Odemba. Est-ce que famille y a des musiciens oyo ba fondateur y a bana OK. Ba imaka te pour zarana bango. Balobaka pour bango déjà ba c'est pelaté na yebisi que na dernière interview na mona ya vieux Joski na Kin 24 je crois. Alobaki si vous posez une question, vous posez OK jazz, bana OK T. Donc il y a déjà réaction. Qu'est-ce que les gens vont retenir sur ces dossiers-là? Que Papa Simaro a ça qui choix naïe, à mon avis bien, côté orchestre na manda chante. Mais c'est pas ça qui batouté parce que ba mission bana OK, oh ba fandi na mingi, ba silika qui balongwa ki. Mais écoute ça, tout ça, il moi analyse qui est selon ce que Marie-Paul Alobaki, manda chante azaki président de l'orchestre abomi yaye kwanga pour soutenir pour Tata Lutumba. Pour Marie-Paul, ils choix et pour manda chante, ils ont choix malam par rapport à moi réflexion qui wan. Manda chante abomi l'orchestre n'était parce que d'ailleurs na dans tout ça qui festival Kin Parade, Rumba Parade, manda chante na orchestre naie. Si les ali. Ba benga ki bango, ba ye na orchestre naie, ba peut-être pe banze bona bango, ba peut-être banze bana okete. Na Académie des Beaux-Arts. Ah bon? Si le orchestre wana ali. Orchestre naie ali. Parce que orchestre tant bana ok, ba mission tout ba kei. Ba o ba manda chante ayaki dit qu'on a orchestre naïe bandi ko beta banze mabana OK. Ah bon? Tu es dit, tu es qui vérité? C'est que na kati ya lisolo yo il y a à boire et à manger. Muko mususu tola la muki karaboy. Volcan et binisi moto. Donc manda chante tokolukayo tout solo là sur le solo européen. Comment vous arrivez à gérer les deux orchestres? Moko ya bakulutu, mususu ya bilenge. Ya jano to silisi ceux qui kamakoloba ezali obakisi. Pour après avoir biso tozo qui n'est pas miel de son, ba tu peux balanda les qui n'a eu miel de son comme cet album on ozo qui n'est bon, Lilobanga Asuka, là je parle en tant que scientifique de l'art, philosophe de l'art.
En 1974, Papa Simaro ayalaki na ya 38 48 58 68 ayalaki na 36 ans abimisaki nzembo moko alobaki, là je parle de texte et en tant que philosophe de l'art moto na bolenge ebongi asala économie azali se kobanza mokolo kokoma mobange akoma mobange a changé nde makanisi alingi alia falanga nyonso oyo abomba natikeli bino bo réfléchir sur la fin de Papa Lutumba. Merci. Mais c'est grave ça, c'est fort. Donc Papa Lutumba, selon Malobanayo selon Malobanaye na nzembo wana alia nyonso ya bomoi na yo. C'est que nous pouvons comprendre. CPP TV officiel.